la chaîne qui vous édifie. Zamba à part copain molen zamba bakisele sou nini oyo lingi zamba sa la ilobango na toyo. Zamba sa la pasteur nini asa la pasteur azo songa ba orphelin nini. Biloko papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama. Bongo papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama. Lopango papa tikaki ba famille ba botola nelonga fazere. Kolona nanga moninga bena wenze. Mesa ya kambele koma kimbeto na ngai. Biloko papa tikaki ba famille ba botola lelonga na pasi mama. Bongo papa tikaki famille babotola elonga na pasi mama. Lopango papa tikaki ba famille babotola elonga pasere. Kolona nanga moninga bena wenze. Mamesa ya kambele koma kimbeto na ngai. Kolona nanga moninga bena zandoye. Mamesa ya zande koma kimbeto na ngai. Vinangama, vinangala kolela ye, vinangala kolela ye, vinanga pasi. Inzoli kotanga ngai, vinanga pasi mama. Nasali mokila ngonini, namona pasi amboye. Nasali mokila ngonini, na merite pasi yo. Pasi ya motina moya na kokateo. Vinangama, vinangala kolela ye. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, topesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezali ya bino prophète ya ba dossier compliqué. Oya bengami na kombo ya prophète ya Abraham. Prophète Abraham. Ya ba dossier compliqué na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bandeko nyonso boko landa émission oyo. Ya prophète ya ba dossier compliqué partout dans le monde, na Afrique, na Europe, na Asie, na Amérique, na pesi bino mbote partout bozali, na basali ya nzambe nyonso na bana nzambe nyonso oyo bakolanda émission oyo tika nzambe apambola bino pe abundela bino bitumba apesa bino solution na ba problème boza nango ezo marché te bino bozala ba dossier compliqué ya bana, dossier compliqué ya libala, dossier compliqué ya mobali ya kima wakenda mwesa yo kagate, mwesa kima libala, mwesa kota libala esika mususu, mwesa sundola bana kima, dossier compliqué ya voyage olukaka obima mboka olukaka au déplacer des pays en notre namboka mususu, ça ne marche pas. Mobali akima bana bakima makamno simbagate dossier compliqué, le prophète est là. Lelo na même bino message, eza message oyo nzamba lobela nga parmi ya ba solution. Na bateau bazala ba dossier compliqué, na bateau bazala ba problème que roumele si la raté, li kambwana osala ba acte belé solution pesa marate, lelo na memelio solution o ekoko sunga mama o ya botakate, mama o ya zwaka musalate, mama o ya zwaka mukandate, papa o yo makambo simbagate, na memelio solution par rapport à révélation o nzamba lobala ngai, nzamba ebisanga boy. Parmi batou on a un dossier compliqué. On a un dossier moko juge à kokate, on a un dossier moko médecin à kosilisa ngote, maladie mo rumela au kota prison bakanga yo dossier moko. Ça dit faut pas foutre yo société fouto mbong ebele, mbong wane kangama e bimakate, tu as fait beaucoup des années avec un dossier compliqué qui ne se termine pas. Le prophète est là. Prophète a un dossier compliqué. Tokotanga bukanda moko na Bible et ça peut moko ya makambo nzamba lobelanga par rapport à un dossier compliqué. Par rapport au mouton peut-être un dossier moko roumeli dossier ne roumeli dossier wana ezwaka ya noté. Tala moko ya ba élément biblique. C'est-à-dire soto sali yango nzambe akoko tabitumba na yo. Tozala la Bible na mukanda Jacques chapitre 1er
Le verset 27. Les religions pires et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Balobi vrai kosambela, vrai bondimi. Et lokoyo et la kisaka kino muto dans la kati ba dimension ya bonzambe et zatango zoe ba ko soutenir les orphelins et les veuves. Yango moni action oyo eza moko ba message nzamba lobelinga par rapport ya batu oyo na ba prière na kotaki na ba prière na sambelaki na ba zamba na ba orientation par rapport à ba dossier compliqué ba vie ya batu oyo si la kate maman action oyo eza pona yo action au papa partout dans le monde toi na action ya rentrée scolaire ya kosunga ba orphelin na biki moko na kaye moko na uniforme na ketch na eloko moko oyo bosimba manango ndeko mama papa na didi par rapport ya dossier zanango et ba orphelin ba kofuka ba kosambela eza moko ya ba action tozana na témoignage ebele ya bandeko ba sunga même orphelin na kolia pamba et na bana auto encadrer na quatre église et na bana auto joie bango mama bana besika kovanda te papa kufa mama kufa atike na âge muke âge 2 ans âge 3 ans 5 ans bazo tanga bana quatre église bokomona ba image comment bana wana tozwara bango en charge. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Biloko papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama Bongo papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama Lopango papa tikaki ba famille ba botola lelonga fazere kolona nanga moninga bena wenze Mesa ya kambele koma kimbeto na ngai Biloko papa tikaki ba famille ba botola lelonga na pasi mama Bongo papa tikaki famille babotola elonga na pasi mama Lopango papa tikaki ba famille babotola elonga pasere kolona nanga moninga bena wenze Bamesa ya kambele koma kimbeto na ngai kolona nanga moninga bena zandoye Bamesa ya zande koma kimbeto na ngai Vinangama, vinangala kolela ye, vinangala kolela ye, vinanga pasi. Binzoli kotanga ngai, vinanga pasi mama. Nasali mokila ngonini, namona pasi amboye. Nasali mokila ngonini, na melite pasi yo. Pasi ya motina moya na kokateo. Vinangama, vinangala kolela ye. Vinangala kolela ye vinanga pasi Bizoli kutanga ngai vinanga pasi mama Asani mokila ngonini Asani mokila ngonini Merite pasi yo Pasi ya motindo moya na kokateo Oh Jesus Zamba apa kopambola nzamba bakisele su nini oyo lingi nzamba sayela ilobango na toyo Nzamba sayela pasteur nini asayela pasteur azo songa ba orphelin nini Biloko papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama Bongo papa tikaki ba famille ba botola nelonga na pasi mama Lopango papa tikaki ba famille ba botola lelonga fazere kolona nanga moninga bena wenze Bamesa ya kambele koma kimbeto na ngai
bafami babotola ye lelonga na pasi mama bongo papa atikaki fami babotolama lelonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami babotola ye lelonga pasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai kolala nanga moninga bena zando ye bamesa ya zando komaki mbeto na ngai vinanga ma vinanga na kolela ye vinanga na kolela ye vinanga pasi binzoli kotanga ngai vinanga pasi mama nasali mokili nango nini namona pasi yango ye nasali mokili nango nini namerite pasi oyo pasi ya motina moya nakoka te o vinangama vinanga na kolela ye vinanga na kolela ye vinanga pasi binzoli kotanga ngai vinanga pasi mama nasali mokili nango nini nasali mokili nango nini merite pasi oyo pasi ya motina moya nakoka te o biloko papa atikaki bafami babotola ye lelonga na pasi mama mbongo papa atikaki bafami babotolama lelonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami babotola ye lelonga fasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai biloko papa atikaki bafami babotola ye lelonga na pasi mama bongo papa atikaki fami babotolama lelonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami babotola ye lelonga pasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai kolona nanga moninga bena zando ye bamesa ya zando komaki mbeto na ngai vinanga ma vinanga na kolela ye vinanga na kolela ye vinanga pasi binzoli kotanga ngai vinanga pasi mama nasali mokili nango nini namona pasi yango ye nasali mokili nango nini namerite pasi oyo pasi ya motina moya nakoka te o vinanga ma vinanga na kolela ye vinanga na kolela ye vinanga pasi binzoli kotanga ngai vinanga pasi mama nasali mokili nango nini nasali mokili nango nini merite pasi oyo pasi ya motina moya nakoka te o biloko papa atikaki bafami babotola ye lelonga na pasi mama mbongo papa atikaki bafami babotolama lelonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami babotola ye lelonga fasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai biloko papa atikaki bafami babotola ye lelonga na pasi mama bongo papa atikaki fami babotolama lelonga na pasi mama
lopango papa tikaki biloko papa tikaki bafami babotola elonga na pasi mama mbongo papa tikaki bafami babotolama elonga na pasi mama lopango papa tikaki bafami babotola lelonga fasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai biloko papa tikaki bafami babotola lelonga na pasi mama bongo papa tikaki fami babotolama elonga na pasi mama lopango papa tikaki bafami babotola elonga fasere kolona nanga moninga bena wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai kolona nanga moninga bena zando ye bamesa ya zando komaki HP Media, la chaîne qui vous édifie. ezala bana otozwaka bango en charge bana wana bakufela papa bakufela mama papa kufa ebaka teke un jour akufa otika bana bitike mama tosungaka bango église toana rôle ya kosunga bana wana yango moni makamu nazoyebisa yo eza ba acte tosalaka pe ememelaka biso ba solution devant ya ba dossier compliqué c'est-à-dire ba acte wana na Jacques chapitre 1er, le verset 27, les pires religions. C'est-à-dire qu'au Sambela, ils ont un titre traité, ils ont un titre non, ils ont un misala kosunga orphelin. Et Dieu peut exaucer ta prière. Kakatamu orphelin ko Sambela. Et abondeli pona yo parce que ça action moko ba orphelin ba Sambela ka pona bato yo, ba sungi ba na kaye, ba sungi ba na bic. Peut-être yo bana baza na ba kozonga classe malamu. Yayo bana ba kozonga malamu, ba kozonga ba kaye, ba kozonga ba bic, ba kozonga ba sac, na ba ketcha sika. Mais bango nani ya kosunga bango soki yote. Nzamba ko kitate, mais nzamba ko simba mutema na yo. Tangu yo ko sala acte wana ya générosité, acte d'amour na bana bitike bano ba para ba kufa kala. Nzambe akoyoka lo sambo ya ba orphelin. Tangu ba orphelin ba ko sambela pona yo, je te rassure maman, dossier compliqué na yo. Dossier compliqué na yo. C'est les ba orphelin de ba ko sambela pona problème wana. Oko tinda sujet de prière. Papa lingi zamba sela nga boy. Ba orphelin ba sambela pona ngai. Na ebisio maman soki orphelage bi saki na yo. Soki orphelage bi biki na yo. Soki orphelage bi quelque chose na yo. Azonga nango classe, abanda nango classe. Na ebike na Congo ana Kinshasa, rentrée scolaire est dans les 5. Mais biso toza la activité wana ya remise, ya ba sac, ya ba stylo pour na ba orphelin et dans les 3. Yango to bengi si bandeko nyonso bazala ba problème wana problème na libala wana problème na mariage wana problème en maternité wana problème en mukanda wana problème moko boye ezo ronger motema et peso kimiate c'est l'occasion ya ko sala acte oyo na ba orphelin ya rentrée scolaire toi na rentrée scolaire avec les orphelins action oyo ko sala okosunga orphelin na biki ya pamba na kaye na bite ke opesa ba million ba milliard non na muke oyo koza nango okobenga na numéro obino papa na tindi quelque chose oyo ba orphelin sombela bango atakaye sombela bango uniforme sombela bango quelque chose afin que ba orphelin ba zonga classe na quelque chose na ngai na zolo bana yo mama papa dossier na yo ekotika la intactité na loba na yo papa dossier na yo ekotika le même té na pesa adresse tozo pesa eza église et si que joami parce que ceux qui même oyé okuta ba orphelin baza na 4 églises na commune à Matete avenue Kemba numéro 3 référence quartier Baumbu avenue Kemba numéro 3 référence quartier Baumbu commune à Matete na ville ya Kinshasa bureau na nga pesa wana
église peza wana okokuta ba orphelin bazaka wana nazo loger bango mais vision eza boye soki nzambe apesi makoki tokozwa ndaku ya munene peut-être totia bango et puis eza likanisi eza moko ya vision nzambe apesanga aloba nanga ke Abraham par rapport ya vision na peso ba dossier compliqué tala moko ya ba option moko ya ba principe oyo soki pe muta sali acte boye elongolaka pe ba dossier compliqué et pesaka pe solution na ba vie ya batu yango mona eza vision oyo nzambe abibelanga lobelanga alobi kota na principe wana même nga moko naza parmi bato oyo nasalaka misala malamu mpo na nzambe akanisa nga nazoba na mama nyonso kolanda émission oyo kokanga motema te pour des orphelins kokanga motema te orphelin azonga classe na biki na yo na kaye na yo na biki acte wana ekosalaka nzambe akanisa yo yango moni na pesi adresse na commune Matete avenue Kemba numéro 3 quartier Baumbu commune ya Matete référence hôtel Pandomai numéro nanga yango 082 28 66 155 numéro nanga ezali 082 28 66 155 soki polingo tinda quelque chose même na agence lokola Western Union RIA MoneyGram okotinda na kombo oyo nazo pesa kombo ezali non ezali Kabea Kabemba prénom eza Hugues non ezali Kabea Kabemba prénom ezali Hugues soki peut-être okangi di kombo bien te benga na numéro wana na WhatsApp oyo eza fichier wana okozwa prophète akopesa ba coordonnées normales parce que les trois toute la activité munene remise ya ba objet classique na ba orphelin oyo ba kufela ba papa oyo ba kufela ba maman et puis ba orphelin na ba kosambela pona yo et vous avez la journée moko ba orphelin ba kosambela pona mutu nyonso akosunga yo mutu kolanda émission oyo yo mutu tala motema ya mawa yo mutu tala motema ya kosunga sunga bana oyo bazwa kaye bazwa stylo bazonga classe na biki na mboka na biso Congo classe na primaire eza ofele ba orphelin auto na bona quatre église auto zaka bango en charge la plupart baza na primaire alors minervalité to sengaka rentrée scolaire il y a biloko ba objet classique ozana da cahier ozana biki ozana stylo $1 na yo, $2 na yo, $5 na yo, $20 na yo, 20 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et kosunga bana wana. Et montant est limité, c'est-à-dire nyoso kozanango, même $1, même $5, même $20, même 30 euros, ça va aider ces enfants bazonga kelasi. Naba uniforme asika, naba kai asika, nabiloko asika. Zambe akozanga te ko pambola yo. Voilà eza bino prophète ya ba dossier compliqué. Nolobi na ba action boye ndenge nzamba telemaka. Na ba action boye ndenge nzamba telemaka pona ko défendre yo. Yo muto sala misala malamu. Yo muto sungaka, yo muto edaka. Na zolo bana mama papa. Yo muto na tout dans le monde ko kanga motema te. La Bible dit soki ki mongo nzambe kokanga motema te. Ezelo komo eza bien organisé, eza sérieux. Et au moment on a pêché adresse à l'église, sur une église, à tout tindi batu, bakoya, bakomona, comment to travaillaka, na ba orphelin, na kimia nyoso, bureau nangezawana, église ezali ba orphelin baza permanent et Zambé a kozangate kopamona. La pêche adresse église, église on a zo kamba na Kemba numéro 3. Moussoueza na commune Ngaba, Moussoueza na commune Masina, mais là où je la zo kamba, eza na Matete, na avenue Kemba numéro 3. Quartier Baumbu, référence hôtel Pandomai. Na Kinshasa, na Congo awa. Zambe apambola bino batu bozala mitema kosunga. Bino batu portaka ba orphelin na mitema. Yeba eke quand il y a d'autres problèmes qui résout d'autres problèmes. Il y a d'autres difficultés. Le Cameroun est tel, mais quand tu fais quelque chose, il y a malamu. Yeba que Dieu, Zambe, a cause de souvenir. N'a pas moli papa Dodé. Papa Dodé, na mboka ya Belgique, mon papa Zamba mona yo. Zamba mono parce que na kati ya makambo to na bande ko sambela, Zamba lobela kinga mingi pona yo na likambo bana oyo. O porter bango na cœur, o sala quelque chose papa Dodé za recommandation. Na bande ko nyonso mais papa Dodé précisément, Dieu m'a parlé beaucoup na prière pona yo. Zamba pambola papa par révérend Gimbonda. Révérend Gimbonda, merci Zamba Pamboza, papa, oza pasteur, na mboka ya Belgique, mais oza muta misala malam, oza
responsable nzambe moko oyo non na mona ba sala nzambe bongo te nzambe pambola yo parce que chaque fois au tinda quelque chose pour soutenir ba orphelin ba veuve nzambe pas pambola maman na biso prophétesse maman Isaac moi aussi il y a notre révérend nzambe pambola yo parce que yo poza na motema kosunga maman Isaac nzambe amona yo amona bana yo ane oyo la nena nzambe fungulo ba grâce ba don nzambe tondisa yo na likabo Zamba pambola révérend Billy na France. Révérend Billy yo potema motema kosunga. Zamba mona yo apambola yo kota activité au kota action. Zamba pambola bandeko nyosho même na tangi communauté mais peut-être yo posala ka ba geste wana pour na ba orphelin. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Bye bye bye. Que mon Dieu vous bénisse. Mon numéro 082 28 66 155. On est le numéro à prophète 082 28 66 155. Comme on a eu prophète Abraham, prophète va dossier compliqué. Responsable, il y a une grande église, il y a communauté, cité des affranchis, où ils ont mis dans ma tête n'angaba, pédamasina. Alors, Nazali, marié, père de 4 enfants, Nazali responsable, Tika Zambe à Pambolabino. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.